tan makambe komeli bandeko na biso bandeko bakeko luka kisi oto biso benga banganga poso kakutana mobali alobi na mobali naza na poste ya $50,000 nde balobaka aussitôt dit aussitôt fait soko za nango sur place en tout cas okokoka ko résister te occuper sa cage pour nini bandeko bakota déjà na ba mauvaise pratique nganga ebisie na opesa o bouteille oyo osane tozo passer nango rapport et par après heureusement mai na yo tina kati okati ba poil na yo tina kati otina se mbetu na yo en tout cas diable a rusé hein. Et parmi eux moko amoni que non voilà na lembi na nga ba makambu oyo na lingi na tika na ngi na bimana nga na vie oyo asali recours place ba kota ba bikota kota na bango amo batie ka ba sepeli na ye ya bi non siko pona bête siko na longa siko ta musuta niveau ya faire na comme niveau ba papa chéri funa ke ba lavenga funa ke ba simbanga fuba kinde batianga pe loko na lolemo monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Grand merci à vous et bonjour, vous nous suivez de partout dans le monde à travers Congo Température TV. Nous vous disons bonjour et bonsoir selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est toujours présente, nous sommes là. Un grand merci déjà à Shadak Marayula à la prise de vue. Grand merci à Kenzo à la régie finale, pourquoi pas dire un grand merci à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg. Un grand merci également à la brésilienne Vanessa Maître d'Oliveira, la brésilienne, je vous salue. Un grand merci également à Papa Martin Songolo depuis Paris, je n'oublie pas. Bana membre et à Karine Mokonzi, là je vois à Londres, on a beau sanioté, mais c'est Jean Bloch depuis Londres, je vous salue. Grand merci également à Jirin Singoï, Papa Galaxy depuis la Bolor ici, je vous salue. Grand merci également à Igor Mitou, Riti Kapinda R9, là, et porte Nangaya Kati. Voilà, très chers amis, les gens ont un sujet un peu pertinent, tout me campé solo là. Concernant l'actualité, tout makambo comme là qui bande qu'on a biso ya Lubumbashi kuna na Katanga. Mais avant tout, on me campé tout solo moi mouké avant tout qu'on a sujet na biso. Aujourd'hui, tu as remarqué que jeune fille belé mec un peu que c'est désorbité tout ko benga ngobongo. Likolo ya souci, likolo ya envie, likolo ya ko zoa, ya ko apparaître. L'autre monde bande que belé babungi nzela. Tu me un peu que ça la micro baladère na wenzi, tu kota ki to solo ba maman o bateka o ba benga friperie ballon. Ba maman va se plaindre ba lobby, ba soutien était kamakali sous-souté na wenzi. Quand moi sous-vêtement était comme makali sous-souté. Donc ce que mon soutien ton sous-vêtement était camé au moins la mingue ba sombre kango ça déjà ba maman au ba âge avancé. Mais pourquoi tu me tournes sur pour la nini ba jeune fille lelo oyo ba lingi sous soutien te ba lingi sous kolata sous-vêtement tu ba benga kabongo caleçon. Pourquoi? Objectif to vision zakara moko koluka ko séduire batu. Koluka ko inciter batu na impudicité. Et celle qui ça la passe. Et bande comme ça comme que même voir loin. Que ça va pratiquement quand attirer batu récemment à autour comme un phénomène que bimaki a Uchana. Phénomène Uchana donc ba jeune fille ba c'est décidé ba on l'a bango sous ba soutienté. Yebisanga lelo excusez-moi le terme parce que ba parent ba responsable ba lonta biso. Au mona moi si mususu azaba fille o azata mususu ba sena bango est élément. Au moins moi ati single moko za léger ba single donc oyo ato fula ngona munoko boy fu obona single ningani mais alati single wana sans soutien et na se accompagner ngona collant obisu na kalato ba ki ba mama ndalo tangona se ba maputa ndi bando ta ba jipette alati liputa na azu collant atie na se pour déranger tam so akolika sa ba mouvement na déranger te mais lelo collant wana to moni ba jeune fille na biso ya lelo
en plein 21e siècle comme on a collé télévision ya pamba likolo ti single ya pamba mabele telemika kaboé na sala ti single ya alati plutôt collant ya pamba et puis na ba démarche moko oyo na yo moko so vandi ça fait la honte, ça fait la honte. Bah tu me suis pas comme critique non ba fille lelo baza mal éduqué non ba lo ba ceux qui ont raté éducation nandaku na école to tanga to so ba éducation na ba église place okendaka to so éducation na ba mi auto fréquentaka ba éducation to sala ba échange netinga na yebina solana Ibrahim maître plein que je salue d'ailleurs to so ka tanta muso ko sola en dehors ba rabo mission non moi faire au moni lelo faut ko sala boye to mona belé ba jeune faut bo échanger pour lobby ba mona yo pe mutu. Mais les autres, on a des jeunes filles, na biso, baso tambola. En tout cas, ça fait mal. Surtout les jeunes filles, on a bêté moi tatouage à côté libellé. Donc, à Roluka, à tambola, à soit ba bien maman quoi, oh, on sala tout tatouage wana emonana. Tatouage on sala tout emonana. Non, il y a de celles autant musu na tatouage mais à bêté autant musu na liboko et puis et romona na tamsu alati la mbana yimo ko tamsu sengle na est normal. Mais ça n'a pas tout mususu a relate ngo a osala ngo expressement pour na koluka nini ko koisa bande ko mususu ko betsa mabaku. Est-ce que bato nyonso ba tolo bato nyonso ba consommer ka ba visu ba image wanto bato nyonso batala ka biso batala ka bande ko basi wana bazaka toujours na makanisi wana ya mabe ndenge balobaka l'esprit est disposé mais la chair est faible yango toujours le belé ba papa et belé bande ko bazo koisama. Tant que tu es baka flat et zara place ba te belé bayaka ko se reposer et puis tu es baka ngoza placement ba mikolo nde bayaka ko kota na kati mais lelo o ba flat na Kinshasa et comment nango résidence au moins tam sous fille moko moins de 18 ans cette fille moko 20 ans oui mais à se loger yé moko na flat moko boy o se loger na flat wana o sala kate mais posons-nous la question à foutango avec quel moyen à foutre kango avec quel moyen et ça makambo ezo sala pasi et ça makambo ezo sala penza passe bande ko ba komi ko teka banzoto ba komi ko sala prostitution au mona fille moko na quartier so apparaître ta mususu très gentil na apparence moko tu ya mutu moko ko sala mabete mais or ba milliers mususu akoma ko fréquenter ba place akoma ko vanda batu o akoma ko courtoyer et ça la passe. Et ça la peine ça passe tant le makamba boye parce que toute sa chaîne nous n'avons pas que comme vision il y a que l'accès mission bêta qui place tel oh man il y a zonga président qui place oui ça fait aussi partie de notre devoir mais ça fait aussi partie de notre devoir père pour éduquer peu mers ça fait aussi partie de notre devoir il y a que pour éduquer peu nation pourquoi pas parce que tout ça déjà 4 ans puissance dans le monde oui. Tout ça pour nous régler, bah makambo sur les cas, bah faire des sociétés, bah makambo oui. Nous sommes aussi là pour nous collaborer quelque part pour l'éducation et surtout dans plein 21e siècle, la technologie a gagné vraiment de l'ampleur. Nous sommes commis 4G, nous sommes commis ce qui 10G, oui, de boité. La technologie fait partie de notre vie quotidienne. Mais tout le cas, comment est-ce que tu peux utiliser comment est-ce que tu peux ça aujourd'hui nous avons l'impression de la technologie de manipuler tout. Au moins la mutation du téléphone S6 net qui concerne Bombatu pour peu Barbie. Alors le téléphone a bien beau, il faut s'exposer na miteka, terme comment utiliser na miteka. Na miteka ba mona ngai. Ba tu so comment miteka ndenga mabe. Alors tant mususu sengle na yeto mususu akitisi même partie intime na yebo mwasi ami ateki oui oteki yango lelo na internet oteki yango lelo na bato ba hôtel aux entourage na yo mais lobby nango parce que makamto sala kana ba média oyo et si la raté etika laka to yebe belé ba concert belé ba confrère na biso lelo ba miteka na ndenga mabe na internet oyo ba vidéo le koma ko zonga bango bien que ba mususu ba bala bien que même sous batika ba wana mais ba vidéo wana ezongaka pour dire quoi on est tout ça là ka ezongela kabiso plus tard d'une manière ou d'une autre na ndenga mabeto ndenga malamu ezongela kabiso en tout cas eza makambo ezo pesa passe eza makambo epesa ka passe ezo sala passe au moins bana basi basala click na bango e ba fille moko bazwa chambre moko ya hôtel ba vandaka ba homa ko sala ba tour
nga na mutu nga bino botiki nga botiki nga place o pa na mutu ne botiki les places oui bamsu bakoma ko abuser na bango mutu wana lokola bike non bokomi soifé d'argent bosali click wana pona kaka mbongo omona lelo bimina o lelo bimina o lelo bimina wana bongo soki mutu ngo azana makambo mabe ezaka malade te mutu bomaka bongo soki mutu ngo azape mutu ya milimu mabe ya to zuma lelo belé ba chance ya ba jeune fille belé ya biso ba garçon belé zo kende pourquoi vitesse ya G vitesse ya G likolo ya malade ba jeune garçon ba jeune fille ba ngi malade au moins moi mbali moko asala kana le côté avant d'akana toujours dans ndako mangi ba poudre belé ba chemise bien ba body bien oui to boy tes propriétés ça fait aussi partie de la vie à mutu mais faut te ba comment est-ce qu'on fait pour to acquérir ba biloko wana to sala ka nini pour ozo eloko wana ba propriété no sala ka nini et ça la passe et c'est le que ça la passe bande que belé ba jeune belé le ba bungisi vie na bango et puis batu mususu ngo meko pese conseil qui paye ayo miteka na ndenge na yo et ça la passe ba parents na biso n'époque na bango peut-être vivre ba makamba boité lelo oyo na avènement ba réseaux sociaux ba Facebook ba makamunyo so oyo yango pe lisusu et contribuer oui il y a de cela o ba osala ba réseaux sociaux na ndenge ya bien il y a aussi de cela o ba sala kango na ba façon na bango ya comité ka ko gagner ba marché net ba biso to sala ka réseaux sociaux to sala ba YouTube na ndenge ya musala parce que c'est notre profession c'est notre boulot donc et ça la passe et ça la passe yango ndalinga ke chef to kota na sujet na biso na me campé to solo la moi muke to sala micro baladeur et ça la passe et ça la qui passe nabi que équipe nanga ya réalisation za makasi ba ko illustrer ba image ba jeune fille o nyo so moni ba fleur na nyo se leka ki ba ujana ba fleur nyo se lekiti lelo o échanger combo mais ba tikalika na ba style vestimentaire moko bo bazana en mikolo au moins moi c'est là petit pantalon et serré et dessiné pendant sexe et dessiné pendant tous les deux lèvres koto et puis et continue na katikati en tout cas ça fait très mal voilà en complexe na Kenzo na régie finale et puis bo balancer les biso nos vidéos à sujet oyo to se retrouver juste après et puis to mettre un peu commentaire ensemble na bino voilà ça fait 2 ans qui se passe là dans le boss qui bala ba blo mo an ba shablo lo lemo ya kuna kini ebi kezala ta ezande ba kacho lo no lemo ba koto nyoka okuta kana mobile pa ndo na pa bi pa ina na pesa $3000 ta ya pa ya tuno suto ngo sana 3000 nini o mona rapa iso mbonga na ndaku ya kota pesio okuta na ba no bwa ka émission papa na posa 2000 3000 kasi ko ça so la ngote lobby ba sa lo chèque deblo a ezali bazai tiri camarade na mosko moka zonga epanga lobiti alembi po asi sempre ba champagne na boîte so koti boîte bomba na lingi a so ba 20 bouteilles ba champagne nyo so na ba moto nganga ebisa lobi nganga bisko camarade na ba no ba video nganga bisko camarade na lobi zo mulango ba sana mulango ndeti rapport so jour ma ekoti ta mulango zina ba poil na onzo ya ba so kacho chena kacho memelinga fipa zubilo no so na sala ke memelinganga tangu siku akomi kuna ndaka nganga asali ba cérémonie asinganga bisa mulango bomba na sambetu na tongo la mkukuta $5000 eboto na sambetu to comprendre bébé $50,000 pardon chérie ndemba moko fipa ko mpe na ndaku na moli bosa porte nga kota kana pont na ba avana maba mulango beti kanu pa epanzani la fille question tant moni mulango beti kanu o la zongela nganga apandi sango ndo bisa benga ba camarade ni o baliza ndi abo mulango pasuki bobo ndayo zo epanganga bisa bité fa pas loba fallait que ya to une cérémonie boy nde fi amoi moi msute ba nganga bisa na lo ko sala te micho ndabe fo kufa fi azonga bane pa bango nde la ko va na caro a raisonner a obanga ko ko mobanga olala basimana so fianga olala so ma ko banga olala atule ni ngo loba te ne ava muto edoka fi lobi vérité vraiment to nanda nganga ba film mata ba film ba Sophie Parker so ebi Sophie Parker on peut à ça clip ya ma meilleure chemise na Ferrego là Sophie Parker baza et belé bébé fi on t'entend mibali ana ba mibali bébé za na kisha ngo ba multiplication mbongo maman le lemo tika libanda ndo chinyo ko bi ko na bakara aboka venet le mo fi on tika libanda ba on nda fi on ba prière mais déjà tant ba comme na ba ba panzi ba on na mboko ya somme. Voilà, boyoki binomoko message oyo euti na mbuji na nini na Est Afrique kuna ya Congo na Kinshasa na Congo
donc ba fille oyo zo mona oyo bomoni na ba vidéo bazali ba fille oyo basimbaki kisi ndenge fille wana otoloba pona ba dragaka mibali oyo ya mbongo. Donc ba papa oyo bokendaka na ba Afrique wana na village kuna bokeba na basi oyo bazaya kosakana te bazo sasa mabe. Donc conseil gratuit bozala mayele basi oyo bomoni bino mo boyoki wa voice leuti musika batindeli Congo kimia pona ayeba kolimbolango ba fille oyo bozomono mibali oyo bazaya kosakana te do bazwi pena kisi ya venin ya nyoka. Nasi bozomona WhatsApp na bango wana batindeli ngango. Donc bozala mayele bato bokenda kolinga basi libanda na ba province wana bozala mayele ba fille oyo bazapi na matata. Donc kalate makambo ezo kitape na Congo. Na sengene bandeko nyonso boz. Ça fait mal. Papa Martin Songolo, je pense qu'au lundi, bana membre Bolandi, Papa Jean Bloch na Londres lundi. Gérard Ngoi Galaxy au lundi, en tout cas ça lui passe. Richi Kapinda, yom to benga nga chefer, tala si jabo en tout cas ça lui passe dans la lundi ango. Igor Mitu, ah oui t'en as vendu, na oki makambo anandimite, j'ai eu des larmes aux yeux. Madame Rosette, je me rappelle une fois, tant total rabande qu'on a biso ya basi léon na kinde ba comment se retrouver façon ba comment qu'on vivre en tout cas ça biso passe l'écolo nini envie quoi envier donc vouloir trop apparaître na milliers nyonso ba mona ke yo pozali ba DJ nyonso ba yemba Angela Bomba tout poupée Barbie côté kuna we ko ni trop grand maître au côté ba yemba oui finalité nango. Je pense que Bolandi histoire wana ya bande kuna biso na Lubumbashi boyoki oyo lobami wana bande ko basala club na bango basala groupe na bango ba fille o ba lava ba fille o ya première classe. Oui, tout le monde a kango batu mususu ko za na yo belle de figure. Oui, oko leka na yo ba ko benga ota mususu sa pe o figurer na yo pe na ba clip. Mais ba mususu tout commence par là aussi. Ne comme ça mususu ba bengo ah oza bien tout ça poster ya ya mutu moko ba physionomie na po aleka na clip. Ndeko aleki moi une fois amo ba tie ka ba sepeli na ye ya bi non siko pona bête siko na longa siko ta mususu na niveau ya faire na comme niveau ba papa chéri. Funa ke ba lavenga funa ke ba simbanga fuba kinde ba tianga pe loko na lolemo. Tan makambe komeli bande ko na biso. Bande ko bakke ko luka kisi otobiso benga kabanganga. Poso ka kutana mobali alors na mobali na poster à $50,000. Ndebalwaka aussitôt dit aussitôt fait. Soko za nango sur place en tout cas okokuka ko résister te occuper sa cage. Pour ni bande ko ba kota des na ba mauvaise pratique. Et parmi eux moko mon que non voilà na lembi na nga ba makambu oyo na lingi na tika na ngi na bimananga na vie oyo. Asali recours place ba kota ba bikota kota na bango. Je pense que vous regardez vidéo attentivement boyoki. Nganga ebisie na opesa o bouteille oyo o sané tozo passer na ngo rapport. Et par après heureusement mai na yo tena 4 o kati ba poil na yo tena 4 o tena se mbet na yo. En tout cas diable a rusé hein. Ndeko tanga comme nango juste na porte na bango bouteille panzani. Or ayeba ki keno bouteille na ero panzana. Ndeka lobaka Satan apesa na gauche à zéro na droite. Ayeba dia que no tant bouteille na ko panzana na otaye mutema kilo. Akoko benga ngati aozwa panique. Aobenga bandeko na yo benga ba camarade aobeta lisolo. Nyabi ka video na ndenge ndeko bimilo lemo ba ko illustra ngo ndeko lemo bimili banda. Tant wa ko benga nganga sinon voilà, c'est déjà trop tard. Le quoi déjà beti masolo, le quoi déjà pandi déjà sango. Donc la seule solution tikal il faut kakokufa. Et moi ça qui vraiment touché azongi akoti nandaku elle ne pouvait plus se retenir. Akomaka souci ti akokai ko bomba te ba tourner qu'est-ce qu'il y a au juste. Ndeko beti lisolo voilà na kende ko consulter boyeboy et puis atangi ba camarade na enyon son na click na bango basala ka makambo wana. Tango eko bima bayo yoka lisolo wana ale
ndeko katanga sisi koloba lolemo ya mwana mwasi etikali libanda lolemo ezokota lisusu te na monoko. Gloire à Dieu, balukaki moyen oyo leki ba moyen nyonso bakinde ko consulter basala nzambe et on a prié pour la fille, ba prié pour na mwana mwasi et au moment où nous parlons notre concert Angela Bombatu a côté na contact na batu moko na Lubumbashi ba confirmer que non voilà nzambe basali grâce mwana mwasi au moment où nous parlons lolemo ekote na monoko et puis nous pensons que mauvais sort wana eza les sous-soutés. En tout cas, ça la passe. Bandeko balingi toujours quoi apparaître. Oui, so sali Moussa na mutoki na yo oki quoi apparaître. Pourquoi pas? Tout le monde bandeko mususu aote comment a créé moi activité na mo liboso na bango ça sala ka moi bloco na ye a créé mo maison na ye te ka mo ba sapato na ye net nde on a biso Angela Katsara Braza a sombi mo ba bloco na ye ba fille ya teki a déficit entre bango ba journaliste a déficit a teki. Oui. Mutabo so to mono chic. Pour le bélo comme abété. Mais t'as le lobandeko. Bon, on a ba photo, on a tout le temps, nous sommes des musiciens. On a boîte de nuit, ba champagne, les yeux éclatés. Non. Vanité des vanités. Ma rambo, on se zana souka na. Oui, t'as m'sou, ouais, chance que tu ne déconnes pas biki na yo. Oui, t'as m'sou, tu viens de m'bassaler grâce à biki. Mais t'as m'sou na kana yo. Peut-être yo pour se retrouver na banzela, oh. Peut-être m'sou yo pour ça, moi singa, moi kolata na luketu. Tant que ça moi poudre moi ko ba chaque fois que ça pour passer rapport na mobali tant que ça on appliquer on a sexe na yo pour une fois qu'on appliquer produit on tant qu'on bala repénétrer et si la tika ya yo oui semble na nzamba pesa mobali na yo moko. Pourquoi pas ba jeune fille qui no obanda mobali na yo bobandi na pasi bo luka na ndenga malembe lobi peta espoir ezali tant qu'on vit encore tant qu'on respire espoir faut ezalaka pourtant to perdre ka ba espoir bongo. Yo mwana lelo belé bandeko abongi na vie abwakisi moi sazaki na yote asa incra moi sana wa souffrir ne boyebite pendant kazaki na souffrance. Qu'est-ce que la fille disait ba propos ni moi sana ko tenir tam sous à la contre moi mbali wana bandeko na biso basi bozaka patiente na vie ozana mobali na yo bobandi vie bozo débrouiller oui garder espoir nzamba azali ko sala beaucoup joie Bible lobi o abetaka bafungwelaka o alukaka tu finis toujours par trouver chercher et puis zala toujours dans monter marokite okozwa na bande kopia mibali ebele pe to ebi tamsu o to moni poza baba si mais to moni pe vidéo ebele tambo bande ko na biso pe mibali ebele pe ba pesa ba ko benga phénomène veo ebele ba pesa ba simana bango au moins tamsu mo mbali boga tamsu aza très propre là mais nandenga sima et binango Angela Bombatu m'a plein. Donc et ça sont encore des verrouillages ba déverrouiller en série écoute beba déjà. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Soko luki na ndenga normal. Tout le monde belé ba banda pe business na ndenga c'est na ndenga pas normal. Tam sous pa beng tam sous papa Jean Bloc na za pour ça na moi activité mo bo mais na pour ça tam sous moi $200 peut-être moi $100 na banda moi activité na ngai. OK ça va le cause pour ça activité voilà moi au moins ne pas bani pe tam sous moi cabine lokola na kina général to bi ke batebele ba comme na mo ko ça ba cabine abani pe ma activité na malembe puis lobi o ka no o asali shop na pe malembe obu akomi pe dealer akomi a signé pe contrat na ba réseau na minene to bi pe c'est fini la vie d'école et puis la vie commence. Vie balanda kangona précédé. Vie balanda kangona précédé. Mukili oyo ememaka na ngaka na ruine. Mukili oyo ememaka na ruine. Je me rappelle atanga livre moko boye, mwana moko atuni papa na ye, na sala ndenge nini pona zala bena mukili. Na sala ndenge pona zala aimer na mukili. Papa a ebisié, zela lobby na olakisao, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour zala bena mukili? Lobi ekomi mwana ya la musi papa lobi ngolo ba nga ngoyo na sa ndenge ni pona za bena mukili papa na bisi OK zelanga na bongama to bima babongami bazaki na ad na bango bengaka an oyo Yesu akotla na Jérusalem papa wana azui amati likolo ya an wana bazo tambola babimi libanda bato bakomobela
papa mabe aotambola na mwana penza mwana mukeboye ola tika mwana na matalikola anwana ye papa mukolo matilikola anwana mwana atambola makolo bazongi ayebisi o comprendre nini oh papa na mwana ga tobimaki bato baoloba OK ça va bazongi lisusu deuxième jour papa na bisi semaine aujourd'hui c'est ton tour yo matalikola ngana otambola mwana na matilikola bazotambola batamo mwana impoli mwana o penza ola tika papa bango mutako mukolo ba matalikola ya privilégié ye moko matalikolo papa bango tambola makolo bazongi papa ngasi o comprendre quand nous papa na monika bato bazo continuer ka koloba papa ngasi OK ça va to changer méthode papa na bango azui mwana mupanzi côté kuna ye kotoyo bazo tambola batiki polele batamga bato pena baza mayele te pena zana oloba matata likolo na ye batiki otambola neka bo asa na elo côté papa na bisi mwana o comprendre les sons donc mukili ezaka kaboye l'homme n'a jamais été satisfait donc ce qu'on nous sala makambo ko sala ngote pona bato sala ngo pona yo pognon so ko sala mukili ba ko critiquer kaka maintenant c'est à toi de voir est-ce makambo non sala et ko se pesa nzambe nanga et puis est-ce que honorer personne nanga et puis famille nanga ce qu'on veut que honorer nzambe na ko se pesa nzambe et puis famille na yo vas-y fais-le mais ko sala mukili te makambo te pona mukili efutaka nango te toyoka nzembo ndeko na biso ayembela biso nasili kosala pe nakosala nini mpo na nzoto na nga nasili kosala pe nalembi nzoto yosengaki nga versa se nzoto nalatisaki yo me na lilita versa se tikali mabele nzoto ezongi nango mabele pour dire quoi na vie il faut patience na vie tozelaka toujours ya nzambe oui bien que yaka malembe Bible lobango bulamu nzambe ezalaka suivi d'aucun chagrin. Merci Nabino Bouzaki belé pour Rolanda votre humble serviteur je ferme mes côtés. Voilà, merci déjà l'équipe technique Mobimba Congo Température. Merci beaucoup na Gérard Sengoyi, Papa Galaxy depuis Belorussie. Merci beaucoup na Riti Kapinda, merci beaucoup na Igor Metu. Merci beaucoup na Maître Nitro Assista Kibiso, merci beaucoup na bana membre Nyonso. Karine Mokonzi, là depuis longtemps je vois, mais c'est Jean Bloch, je vous salue. Merci beaucoup. On a papa Martin Songolo. Merci beaucoup. Na madame Rosette Lafleur d'Hambourg. Merci beaucoup na Shadak Maraoulou na prise de vie. Merci beaucoup na Kenzo na régie finale, na Bossani te mettre en nitro. En tout cas, merci beaucoup pour l'assistance. Merci na Angela Bombatou, la poupée Barbie. Merci beaucoup na Lionel. Et merci beaucoup na Binous Bouzaki Belé. Et d'ici là, portez-vous très. Quant à moi, je vais faire mes côtés, je vous dis merci et bye bye. Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,